Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mon pepe. Ba pekisaka mota pemba te. Umela. Mama wo wo la reine Omba. La reine maman. Oui, bonjour à vous fidèles téléspectateurs, merci. La confiance au Sali Susu Tokutana Ngana Bino Mkoya Lelo Wana na lingi na souhaité Bino ba joyeux Noël ba abonné na biso nyonso oyo to bandaki na Bino depuis le mois de janvier ti to komi na décembre vraiment to zalaki na Bino na bolingo donc botika ki bisote yango na ye ko souhaité Bino nyonso na bandako na Bino ba joyeuse fête de Noël wana na moni mokonzi na ngai la reine patronne Omba na pese mbote na molongani na ye maestro Katuseko na mboka Hambourg wana na Bundesa na présenter bango vraiment ba joyeuse fête de Noël. Joyeuse fête de Noël na Papi Sika de l'autre côté à Irlande Bokula Kankale. Na pesi joyeuse fête de Noël na Patrick Kimbuta na pesi ba joyeuse fête de Noël na ndako ya le pasteur Lando Masudidi na pesi ba joyeuse fête de Noël et pas il y a Patrick Moubenga na mboka Bourges. Lelo cher internet toko zwa ba impression ya population tozali awa na super lemba na commune ya Lemba. Je crois derrière la caméra Exaucé Pascal à cause de la UP population bomo na combat ambiance de Noël le passé le na Lemba petit peuple oyo bako pesa biso ba impression na bango to ebinde ba Noël le kaka est-ce que Noël oyo ba tu peux se retrouver et alors na kolinga population et solo la nabino boyoka souci na bango par rapport à fête à Noël. Bonjour mon frère. Bonjour des journalistes. Meilleure joyeuse fête de Noël. Merci pareillement. De Coco se présenter Kombona Nibaeba. Kombo Nangai, je Coco Tumanga, secrétaire sectionnaire ya Ligue des jeunes ya UDPS Lemba Nord. Ndeko Tolito Eba, moi ba impression na yo par rapport à fête à Noël, to ebindenge ba fête les kaka pour ban il faut ba sepela. Est-ce que tout yo fête à Noël peut marcher kitoko? Oui, ndeko journaliste. Fête zoleka kitoko malgré ba kokoso et surtout likambu ya couvre-feu auto osenga na bakonzi mboka pour na ba temps oyo ba fête oyo ba meka ko revoir ba mesure pour batike la population ba meka ko sepela en toute liberté oyo na ko senga yango na mais malgré ba difficulté congolais tozo bunda malembe to sepela parce que toyebi ke esimba tozaki na mikakatano bitumbezaki makasi menzamba alongisi biso ane oyo zoya et ozalane esengo. C'est pourquoi journée oyo na souhaité bonne fête ya Noël na première dame ya Congo Maman Denise Nyakeu na souhaité le sous bonne fête ya Noël na bourgmestre Lemba na Monique Aza le sel Waza au four au moulet, a tiré penda kunaye quand même aye, a bongisa miroir ya Lemba, pour être ban à Lemba, ba fêter na sengonyoso, pe na ba condition malam. Merci Ndeko. Merci. Wananga na monipe na souhaité ba joyeuse fête de Noël na la première dame Maman Denise Nyakweru et à Dajanet Nyakweru et à mon ami Stéphane Nyakweru na joyeuse Noël na Trésor Monka famille Mobimba famille présidentielle na souhaité bino ba joyeuse fête de Noël na souhaité ba joyeuse fête de Noël na Karine Mokonzi la baronne balobi même moral toujours wana la complicité à la reine Omba la patronat tout ça a na commune à Lemba je crois décor déjà bozomo na engouillement pe à population quand même malgré ba difficulté oyo tout ça qu'on rencontrer mais quand même ba na fait ba CP là je crois Exaucé Pascal Torosala na et moi tour à Lemba tout soit impression il y a population.
Joyeux Noël mon frère. Merci pareillement. Ndeko yebisa biso kombo nani? Comment nanga ngoi? Ndeko ngoi tolito yeba mo impression par rapport à Noël à lelo. Bon, par rapport à la fête si à lelo, c'est pas liga nzambe pas comme si biso mukolo ngo mingi ba comité, mais elo mona lobela marambu et journal eza journée mo ya fête si journée sengo. Biso te yeba ba couvre-feu, ezaki lo mo be rosa 2 jours, 3 jours et sili. Kwa biso tsi ko za continuer ce que to refete nini? Ce que comme maboto zonga bandaku, mbikama 21 wana eleke la biso. Donc bino population bobo ili kamba 21h président revoir R. Biso to boya ngoko président ko silo mo mabe biso to c'est pe na ngote to za batu. Faut za tamo bo pe to vandi to célébrer mais au vanda bo 21h aux obligés faut zonga ndaku na problème nini. To yebi ki ba fête sango ezali to vivre boy to fêter rapport to ba kinoa to za mbongo te et le roté mbongo circuler te. Tellement to ba teti mora ya ngwana to l'exara journée. Je crois tout ça wana kaka na place à super donc rond-point super Lemba na bayo ba éviter rond-point super Lemba yango. Je crois bomo na initiative ya bourgmestre commune Lemba azo sala décor place oyo échange ka décor ba bayaka kozwa ba photo a ko shooter tout ça ka na ndeko to yeba pe mo impression par rapport à fête à lelo. Bonjour mon frère. Bonjour. Joyeux Noël. Merci pareillement. Oui ndeko to ki kozwa moi impression par rapport à fête à lelo. Bon, par rapport à fête à l'élo, donc moi la difficulté c'est na parents, mais tu commences à ensemble pour ensemble comme si biso na fête à l'élo. Donc difficulté venait aller, difficulté aller par rapport à mesures oyo l'État a pour Namboka. Il y a maladie aux autres tambola Namboka, donc il y a créé vraiment une grande difficulté na biso. Mais pour moi c'est la seule Lemba la quitté. Jean Saka de Kachwa na idéologie habité il faut na bongsara commune à Lemba na rond-point ya super wana bana bazota moi idée au kangamo ba photo pour ça la décor pour et puis ça se fait à Noël moi le comme ndeko tolito yeba est-ce que fête de Noël yango ezali ambiance ya libana ba se retrouver ba subi lamba ba mama ba se retrouver ba subi mbongo ba zo lamba ero na bandaku wana na kosi sona lobi bongo senge na kosi mais ils avaient fort kaka et ba coopéra pour na kino comment ni mamba cop ba grand coopéra na minute so mamba bilamba na bana musu ba olela na minute ata suki salité ata robe mère elle sombeliete ala tarai la mana yaki na l'église dimanche wana moi vraiment difficulté on en des allés par rapport tout ça ce que boni et ça a fait des commis tu peux se gagner surtout pas nzambe mais ambiance pena comme il faut na fête ça autant biso kolaka na fête va fête dans la Noël cadeau bana baso ba cadeau à Père Noël Père Noël a outa attends tu père yemo kuta suma kasa pesa bana cadeau te yebisa ngai papa na la balance no makasa pesa mo ane cadeau te et mon Père Noël a outa biso tant on va kola la banchike au mona blague no Père Noël aye boké boka photo na Père Noël neka ezala kazala mais lelo pela difficulté yana mboka fête à Noël tant on a biso na tant ba na biso lelo exemple na différent yango wana vraiment tu peux ça le kumu mingi na nzambe pour nzambe ne mudaima mutua souhaiter ba joyeuse fête de Noël na bateau ba suili baku ya kotala yo sur Congo sur la messe News TV. Bon, na souhaiter ba joyeux Noël nanga a bonne fête nanga Noël na moi nanga liboso bébé Efra na souhaiter il na garçon nanga il y en a bien Gaël Blanc bébé Fortina et puis na jeune fille nanga Junit en plus na souhaiter le sou ba joyeux Noël nanga vraiment ba bonne fête nanga Noël ouais gampote mère oui place aux ça combat qui te retrouve. On a appelé la moni na profiter na souhaiter ba joyeuse fête de Noël na mère Irambo Musinga, maman na Brinel na éloge tchèque na souhaiter ba joyeuse fête de Noël na souhaiter ba joyeuse fête de Noël na commandant ya lemba ya anti drogue na souhaiter ba joyeuse Noël na souhaiter lisusu ba joyeuse fête de Noël na sompanga kana Tchad na famille Juna
na Mobimba na Dadju Panga na Gimse Panga na Bureau fait Panga bango nyonso na souhaité bino ba joyeuse fête de Noël. Je crois l'ambiance continue toza na Pascal Exaucé yene mutu tozo sala na e moi tour de Lemba lelo bo mona comment fête ya Noël et lekina Joyeux Noël Ndeko. Joyeux Noël pour mon frère, tout na Kinshasa Mobimba, joyeux Noël. Ndeko Epsepso Kombo Nani, eza pour la première fois au lega sur Congo Zibulame son News Tizi, Epsepso Kombo Nani. Bon, nga komo nanga trésor ha, ba mingi ba benga komba trésorier vraiment quoi. Na bana mike yo bika ndezalaka Kinshasa neto développer ka ba kombo. Ba kombo na ma trésor papa maman Botinga. Oui, Ndeko trésor to lito ba impression par rapport à fête à Noël à Lelo. Est-ce que fête à Noël à Lelo bino sepeli na ndenge ki? Bon, fête à Lelo, ma so total pe gauche à droite. Ma tour alors nzamba zora lokumu. Mais ta ga nzambe ga ninga tika ba neteka ne komisara biso ga ba. Notre komisara nzambe ne to pesara ba remerciement mingi ba nzambe ga. Même côté vraiment makambu vraiment donné to monela ninga makambo ninga kindila ninga mboka les ara ma fête pe mboka c'est na ikuta mabetema. Bino mo bobeta batu na ba quartier na ba veni bomona ki esimba na wati. Mbongo ezate pas population. Ah bongo yati. Wa mal kuta mabete mbongo ezati. Bongo ezati. Neti yo boy papa trésor na ebi ke ozala bana obota. Na bana mibale. Est-ce que bana va se retrouver ba souper bilamba, ba souper moi chia ko mela moi soso nde to bukuta ka mukua. Est-ce que va se retrouver pe? Ah papa bon na ebité na batu misusu. Na ngai pe la ko réclamer na ndenge na ngape manene selon nga vraiment ni la monde to vivre vraiment na Kinshasa mende zake babo na ne vraiment o sati même na ba wenzi ba to kangama o sati ma luinge mo na ba marché na ba camion ka nde bo na ba camion le kabe ba le kabwe même na sima na bo mo na kaka bo mo na ke ba le kaka maboko na maboko kaka makolo na makolo kaka do ilo mo ti papa na do nzambira Wende go trésor to sepeli lokolo zui libaku ya koleka na Congo Zibulame son News TV chaîne moko oyo na ba information ya solo ya source oyo lekaka na mboka de République démocratique du Congo au pesa pe ba joyeuse fête de Noël no na baye ba otala yo oyo yo olinga ko pesa bango ba mboteli. Ah merci bon na pesi mbote mingi vraiment na maman wa ngai vraiment maman Marie na mwasi wa ngai pe ya maman na nga pekaka kwa na bana nga mibale Charlie Sarah na famille Mongiti Mobimba na pesi mino ba joyeux Noël ba camarade donc aux élèves même ça ebinga kaka na pesi l'ambiance continue toza en fête de Noël bayo bo ali banda mboka biso pe a fête zoleka na kokoso mais le quoi toza bana ya nzambe toza peuple oyo nzamba tika kate tozo fêter quand même toza na ndeko na nga ya mwasi kitoko joyeuse fête de Noël. Joyeuse fête de Noël papa. Maman kombo nani? Kombo nanga Deborah Matadi. Maman Deborah Matadi toki ko vraiment impression na te par rapport à fête à Noël à Lelo. Bon fête à Noël à Lelo ezoleka nango bien car ndenge ezoleka malheureusement ba mbongo ezo circuler te na maboko ba parents ndenge ezala ka Lelo mwana nyonso fu alata mwana kolata na ye mais ba ambiance ezala ka fête na ndaku masanga kolia vraiment Lelo comme tel les athées donc on dit que mbongo est circuler te na ba confinement yo mbongo est circuler te ma part ça nzamba pesi biso pema ya moto yango wana malgré ba mpiaka tout fêter quand même. Si vous avez souhaité la joyeuse fête de Noël, na bateau bazui libaku ya kotala pour la toute première fois na Congo Zibulame son News TV. Ok, na souhaité la joyeuse fête de Noël à ma famille, la famille Matadi, la famille Kazaka, la famille Tchongo, la famille Moké, la famille Debla, en tout cas la joyeuse fête na bino, na bana nzambe nyonso, la joyeuse fête na bino, na souhaité pe Daniel, la joyeuse fête na bino. Na sepeli. Merci beaucoup. Je souhaite la joyeuse fête de Noël dans ma famille, na maman nanga maman Biomba la reine de la SAP, na souhaité la joyeuse fête de Noël na sœur nanga Nathalie Okuka Kalonji, na Biemé Okuka, na Falon Okuka la prêtresse.
presse na Petit Didier okuka na Shadrack okuka na famille Changa Mobima na maman Françoise Ochudi na fête na souhaiter ba joyeuse fête de Noël na papa Saïdi Changa Teketenge na mon petit éloge Changa na Bénédicte Neymar Chex na souhaiter ba joyeuse fête de Noël. Je crois que l'ambiance continue, tous a ça micro baladère pour la fête de ce Noël. Bon mon akoma ambiance penakin désolé. Oui, l'ambiance continue, tous souhaiter kaka ba veut le maire na baï onya so biso. Na baï onya so biso ba bandek na biso depuis janvier to comité na décembre. Bayanga bazalo ko anet ba kaluji ya sans tous les mannequins ya mboka Turquie, ba joyeuse fête de Noël. Bayanga bazalo ko ba bébé Christelle Liboto, bébé Mwangu na biso da pesibino ba joyeuse fête de Noël. Joyeuse fête de Noël na papa Matondo na présenté ba joyeuse fête de Noël na Karine Mokondi la baronne balobi na mon frère Stomy Akafulek tozalaki na yo tozo contenu na yo ba ya biso bazaki neti ba Arnaud de fraîcheur tozaki na bango tozapi na belle dame awazalia na saluer mbote mama mbote papa joyeuse fête de Noël. OK, joyeux Noël. Pourquoi biso kombo na yo? Oui, kombo la espoir Mokonzi. Espoir Mokonzi toki ko ba mo impressionnant par rapport à fête de Noël à Lelo. Oui. Pour Nangai, nous avons déjà fait, donc on est encore avant, me dit mais fait toujours des camabés. Pourquoi? Mbongo ezate, ba parents bazo déclarer ba crise. Donc banananda baza toujours caché mbongo ezate, y a pas moyen même pas qu'il ne ko sa sortie. Donc voilà. Bah des histoires ici ba coronavirus ezo bo mabiso makasi. Vraiment, on est toujours à la maison, y a pas d'argent, moyen ko bimezate, donc on est là. Siko pona yo na couvre-feu oyo ndenge mokonza mboka kwesaki 21h tout le monde na ndako na ba crise oyo fait ba tikata ba fêter pona yo ko loba na ba konza mboka basala nini bon pona ngai ndenge na loba boy avec l'heure ba teki à 21h donc ils ont permettre té pourquoi il y a des gens qui travaillent baza musika Azo travail musika a quitté avec bamboutage a commencé à transport a comme nanda ku 21h soit 22h ta ku tanze bakangi a combien peut-être on demande après sambongo pour ba libérer alors souka zana mbongo te pendant que na musala pe azumbongo te a kopesa ni voilà ndagine ça ba konzuboye si ça l'est possible ba matsa ba air na bango au plus tard peut-être les gens peuvent faire le fort ba quitter ba musala puisque 21 ba zada na mandako 22h banda ko kanga batu so ba kutu na libanda peut-être ça allait être bien. Oui, le quoi toujours pour la toute première fois na Congo Zibulame son News TV ou souhaiter pe batu ba joyeuse fête de Noël na baï oyo baza ko tala yo. Oui, na souhaiter joyeuse fête de Noël premièrement na maison Clim Auto Neige Congo. Joyeuse fête de Noël de monsieur Arnaud Fraîcheur. Joyeuse fête de Noël na famille Mokonzi, précisément Tabita Mokonzi, Princilia Mokonzi. Joyeuse fête de Noël à toute ma famille. Oui, l'ambiance continue, Joyeuse fête de Noël à tout le monde qui me suivent à ce net moment. Wana toza na ba maman malewa pe bango pe balobi non maître check de la presse biso beto pe ça ba impression na biso par rapport à fête de Noël à Lelo. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman kombo nani? Maman Syriane. Maman Syriane oeza Congo Zibulame son News TV to lito yeba mo impression par rapport à fête de Noël à Lelo. Ah fête de Noël à Lelo zo le ka très bien. To fête na biso bien to lamba ba client ba olia to sepelaka. Maman so bien l'angolo nzambe. Maman to lingi o souhaiter ba joyeuse fête de Noël na baï oyo nyoso ba kotala siko na Congo Zibulame son News TV. Ah na souhaiter ba joyeuse fête de Noël na bana na nyoso Daniela Johanna na Gad Kongolo na mobile na ngai Yves Kadila Kongolo bande ko nyoso basele baserpa bango nyoso na souhaiter bango na sepe makati. Oui, on a profité na souhaiter ba joyeuse fête de Noël na le président Kadema Toumo na Béret Rouge ne tombera jamais na supérieur Wata Molobeli Béret Rouge na président Nombasi Béret Rouge Wambo Balobi à l'honneur Yonde Makambu solo la code maître Tcheka s'est retrouvé na souhaiter ba joyeuse fête de Noël na ngai na Mbala Mokobe na Francky
Kibangi na souhaité la joyeuse fête de Noël nanga na Mama Fashion na Papa Matondo na Karine Mokondi la baronne na la reine patronne Omba motema ya maestro Katuseko na mboka Hamburg wana na Bundes na pesi bango ba joyeuse fête de Noël ba joyeuse fête de Noël nanga na le pasteur Landou Masundidi na Deshik Ngolo ba joyeuse fête de Noël nanga na Guillermo de Pantacle à Luanda na Yves de Campo mon vieux na souhaité ba joyeuse fête de Noël ba joyeuse fête de Noël na Bill Clinton beau-frère et maître tchèque de la presse ba joyeuse fête de Noël nanga na Papimbo ma PM mon confrère ba joyeuse fête de Noël nanga na fondé le père sans oublier Camille le célébré na souhaité ba joyeuse fête de Noël je crois tozo kende tozo ba maman ba ça fait impression na bango par rapport à fête de Noël il y a lelo na boss une équipe technique nanga te dans la mutema mabe to bandaki na ya roda Rodrigue va les restaurer mutasimba montage na biso ya Congo Siblamé sur News TV na pesi ba joyeuse fête de Noël nanga na Roland Kayembe caméraman ya film ya Jésus to bandaki no bando janvier ti mois de décembre na exaucé Pascal na famille na Mobimba donc tozo continuer toza la malewa awa tolinto tolia sikolo boko ya maman malewa exaucé yo lia combien de boules il y a 5 boules ngamoko na pondo wana pena na mambolongo ça la bien. Oui, nous sommes là ça continue l'ambiance de Noël talamo imakasi na mboka toza émission yo proche à population proche à peuple to linga to ba souci ba peuple yango tozo tamwa na moyi boy po to toka pona population na biso na kuti mama azoteka lelo le 25 azoteka na se ya moyi to selon na mama pe ça peut m'impressionner par rapport à fête à Noël. Joyeuse fête de Noël maman. Merci pareillement papa. Maman kombo nani? Comment maman Pia? Maman Pia to ko yeba mo impressionnant par rapport à fête à lelo pa to kuti zo teka awa. Fête à lelo ata to fête ata liboso ngo to lobara mais moi ba mieta mike zalaka kaka mais on de suka. Na sombi biloko ya 500,000 de ballons nanga na panziawa. Ata client moko azate mbongo na maboko ezate. Mbongo ezate koteka ezate o grande sœur nanga na fandi ne yende mutao solisa ngai eloko ezate to ebite so tozo kende wapi so pe tozo suka na niveau nini yango pe tozo yeba na biso te eloko ezate client ezate biloko kitoko biloko yosoma mate ba para bazolela kaka mbongo ezate pona yo mama ozo yebisa bakonza mboka nini bazolanda biso siko mama mboka bakonzi ata tolobi beza nango ka intérêt ya famille na bango ya mabumu na bango ata tolobi tozo na biso solution te ba olega kana TV ba kosi biso après tout to mona na biso eloko te to mona eloko te lelo Noël awa ngaba na mombele kure zate mai ezate ngaba toza ba bidon na mitu bananga ba ti super bozoke toka ba mai siko to lobani mai ezate kure ezate bakonza mboka balekaka liboso bakosa biso kaka bakompanya mibai na biso ekufa tokoma oteka bamapa na bamai tozwaka na biso eloko moko malonga te bakompanya ekufa bazongisaka te bapaka Afrika wana nyonso bande kenda bambongo na bapoche ya bakonzi solution tozwaka te ka lokuta na lokuta ata tolobi eloko nini ekochange. Ouais, comprenez un short internet, tous en direct, maintenant vous comprendre bah image voilà n'engé gozala kaka donc maman voilà choc maman le cola tozium bala liboso souhaiter bah joyeuse fête de Noël na bayo pe ba zoko talo siko na etandoike malgré souffrance malgré pas si mais nzamba comme si biso quand même tous en vie. Merci ba meilleur vœu na couple bon keme meilleur vœu na couple Ibi meilleur vœu na couple Mukura papi Mukura meilleur vœu na batu nyonso bayebi ngai baze belé moyena tanga bakombo ezate na souhaiter bango ba meilleur vœu na président na biso meilleur vœu partout na mutu nyonso ayebi nga. Merci beaucoup maman nga pe na souhaiter meilleur vœu na mama Tina Kakesa na Roger Mila Asemandiangu na souhaiter ba meilleur vœu na ngai ba joyeuse fête de Noël na nga na bana ya Lukala ngi petit lief masala joyeuse fête de Noël na pesi ba joyeuse fête de Noël na nga na mokonzi na ngai
ngai AG Mokonzi Hubert Okuka je fête de Noël. Je crois que continuer à exaucer Pascal soto toki boeza pour na souci à population. Biso toza l'église au milieu du village to yaka pour na ko memela bino ba vraie information o eza ko leka na kati ya mboka. Boyoki ne mama lobi Noël na ngabe leki malamu te na lemba eleki malamu te partout eleki malamu te. Mai d'ailleurs ezate courant coupure électricité banda courir kenda. Ezata biso oyo ba chroniqueur pour na to zuela bino pena ba information to komi na difficulté pour courir te comment monter à monter sans courant. Donc ma image ezola là pour na insécurité pena mboka makasi fête pene ezate cher téléspectateurs to lo babo solo fête ezate mais na kolinga to soit kaka impression ya petit peuple oyo azo souffrir à l'image exaucée tous ala exaucé to saneka chemin. Oui cher internet to continuer kaka en ambiance à fête de Noël malgré soleil ba impression ya population bino ba eboza ko tala biso musika ya ba mboka na biso beau vivre comment fête ya Noël et l'équipe dans les chaos. Naza na maman na pesa mbote. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman eza mbala liboso ko leka na Congo Zibulame sur News TV, chaîne na makambo mikolo donc makambo ba information ya solo kaka na Congo Zibulame sur News Télévision. To liko ba mo ba impressionnant par rapport ya fête à Noël à lelo. Bino ba maman bana ba zubilamba bo fêter ndenge vraiment ba fête les kandenge to ba fête zala. Eh té to fêter bien té. Année au vraiment to fêter qui to côté ba couvre fait libel na biso to ba pesi biso mbongo ya fête té. Donc année za faux année to fêter ma be makasi. Ba mele biso ba calculer biso ndeni bana ba olia ndenge nini. To fêter qui to côté bana ba zikutu bilamba o lata té papa. To fêter bien té ba futi pe mbele biso té baza ba mbongo té. Pona yo kiko yebisa nini na ba konza mboka baza ko tala biso. L'homme le bakake papa Fati tel absolu likambo papa ba couvre fait ka bango c'est comme belle na biso to suka wapi na ba fête o bala ba melagité bala ba reliaté papa Fati yokela biso mawa papa ba jeune basé belé na Congo papa vie sociale tiano kimia na kota vie sociale tous à la bien to fêter bien année oyo papa to ke na année ko sila boye to fêter bien te bana ko liezate elambe zate ata yo moko merci papa. Oui, présentez-moi ba joyeuse fête de Noël na baye o nyoso oyo ba ko zwali ba ko kotala sur Congo Zibulame sur News TV. Bon, na pesi ba joyeuse Noël nanga na pesi bébé Jomila, na pesi bébé Trina, na pesi ya Denise, na pesi Ngamoro Jose Mikobi, na pesi camarade nangai Bernice Mupila, na pesi camarade na Susu, maman Irène, na pesi donc na pesi bino nyoso ka ba gros bisous. Oui, on appelle à profiter na pesi Roger Mila Mandiangu ba joyeuse fête de Noël et ainsi que à toute la famille Mandiangu, na pesi ba joyeuse fête de Noël nanga na famille Kobia na souhaiter ba joyeuse fête de Noël nanga na famille Okuka Mobimba. Donc nous continuons avec notre ami Exaucé Pascal. Oui, chers téléspectateurs, to komi na suka ya tranche na biso ya ba veuille na bino à Noël bino moko bo moni comment petit peuple à se défouler à Zalaki na maya koloba na autorité de l'État je crois nga na osala commentaire ebelete na boucler mission nga na liloba oyo moko ezakaka bo s'abonner très massivement na chaîne na biso Congo Zibulame sur News TV nde bozwi ba sango ya actualité vraiment ya air ozo leka na katamboka na biso Kinshasa wana na remercier équipe technique Mobimba oyo ba kochaki ngai ko bandana Exaucé Pascal o asimbaki caméra na tozalaki na Rodrigue Wawali restauré wana nde tokomi na suka ya tranche na biso na ba nyonso oyo ba kotala émission oyo message eza moko bo s'abonner ngana bino to monani sima mikolo na ba numéro na biso mususu koya merci joyeux Noël na bandako na bino to monani Congo Zibulame sur TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo mena sangi na la reine Omba pesanga ta lumenya mama yo 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 automatique ba mama la reine Omba mokonja ba mama la reine Omba mama la reine Omba ba le bio za mo pepe ba pekisaka mota pemba te umela mama wo
la reine Ombae, la reine maman.